Souci ya population ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Yango nde ezali motivation na ye po azali très engagé pe déterminé na bien-être ya bakinois. Honorable président ya assemblée provinciale ya Kinshasa, honorable Levi Mbuta oyo azali kolala te seko kanisa bolamu pona bakinois. Mokolo ya mardi oyo sime noko boyeba ke ye moko numéro 1 ya APK accompagné na honorable André Kongolo rapporteur pe honorable Socrate Mubenga questeur ya assemblée provinciale ya Kinshasa bakendaki kokutana na gouverneur ya Kinshasa Daniel Bumba na cabinet na ya mosala kuna na hôtel de ville ya Kinshasa pona kosolola na oetali intérêt ya bakinois. Na centre ya masolo na bango ba inondation kilikili na ville ya Kinshasa, ba construction anarchique, ba nzela o ezali ya beba, mais surtout réouverture ya Zando grand marché ya Kinshasa. Na suka ya masolo na bango honorable Levi Mbuta président ya APK alakisaki ke pona kotala souci ya bakinois pe bakinoise décision ezomaki po misala esila na lombangu pe bakala mingi te Zando efongwama bakinois bazongela Zando na bango kitoko bakop koteka ndenge bamisana. Mokolo alelo bureau ya Assemblée provinciale ya Kinshasa pe exécutif représenté par le gouverneur tozalaki na masolo. Tozalaki na masolo na biso etali ba point ebele. Premièrement, to parlaki sur campagne ya retour na norme na ville na biso à Kinshasa. Boyebi ke ville ya Kinshasa toza na ba problème ebele. Ceux qui tozo connaître lelo ba inondation eza dû na ba problème oyo peut-être biso moko population to créer, toza na ba construction anarchique oyo tongami ebele na kati ya mboka. C'est pourquoi exécutif bazo travailler. Bozomo na ba ndako mususu ezo buka na tondima ko souffrir pour que tozongisa Kinshasa na biso ezonga vraiment kin label. Voilà pourquoi yaki to solo la toza ko accompagner exécutif na musala obazo sala. Et puis toyaki ko solo na gouverneur pona makambo ya Zando ekangama déjà kala. Zando ezo fungwa te pona nini. Biso bureau ya assemblée provinciale elongo na ba député tolingi ko kita na terrain komona nini etikali pour que salama na Zando pour que Zando efungwa ba kinoise na ba kinois bazongela nzela ya Zando na bango parce que ba famille belé na Kinshasa ba vivaka na Zando wana pesengeli efungwa pour que ville ezo mbongo eza na possibilité ya ko financer ba projet ebele otokoyi koza nango. Et puis lokola bo constater harmonie entre deux institutions biso assemblée provinciale ya Kinshasa pe exécutif toza vraiment en harmonie pe tozo travailler ensemble. Toyebi ke Kinshasa eza na ba problème ebele tout est prioritaire na Kinshasa mais Kinshasa e ko changer karaté to lamugi na tongo bo échanger faut musala salamaka ko banda musala quelque part pe tozo kene malembe. C'est pourquoi tozo travailler na synergie tozo travailler na harmonie pour que ba kinois ba mona ke to votaki ba député pe ba député ba votaki gouverneur bazo travailler vraiment pour na ko répondre na ba desiderata na biso. Voilà l'importance ya passage na biso lelo na bureau ya gouverneur. Merci honorable Levi Mbuta pona ndenge ozali kolata souci ya population ya Kinshasa. En tout cas, comme na président ya assemblée provinciale a sali déplacement na gouvernorat pona ba inquiétude ya population. Bakinois bamona yango kala bakinois balobi yo liboso bango na sima bazali kopesa yo maboko po ba comprendre que ozali vrai kinois véritable porteur ya ba souci na bango. Oumela